Ma mission TV, le miroir du monde. Nini pente zo sala ke ba arrestation ya mboka na biso deux fois ezo kende na hors loi. Il y a respect même ya moto, il y a considération ya moto. Et c'est de partout. Ezo kipe ba échelle T. Ceux qui ont le bio sala une émission na moto moko ya opposition à sali critique pour na pouvoir en place. Les deux ezali sous permité. Okomo na téléphone no eko sonner à jamais. Lokola nanu e sonate. Ndeko jeko komulumba a interpeller topé a funda. Mokonzi ya aner. Na oya pouvoir elekaki akokoka. Est-ce que bakosamba na bakokanga e bango batwazali na kati ya coalition? Nini esali penza que fils Moukoko a retiré ba propos na pe avec facilité, rapidité. Oui, ndeko wana na bimisa ke na kati ya parti au pouvoir. Parti o elekaki na pouvoir. Na mabe na bango nyonso o biso tongo mosusu to lobaka lobi. Mais lelo totikala jamais koyoka. Journaliste boye ba betie na parti wana. Parti wana etika ba journaliste nyonso basala mosala na bango. Ba arrestation na mboka na biso ezo ko si la moins valeur des arrestations volontaires sans contrôle pour remplir les sentiments de qui que ce soit. Mais aux hommes là que muto azo sala le problème comme si boyeba na kala bozwa problème bo résoudra yango te. Prison kala to yeba ki po muto ko makuna ezala ki affaire. Mais le commis bakangio 2 jours pouf au commis la prison popé muto bima to yeba ki kezala ki affaire. Kongola zolela tongo midi pourquoi mokomona ba pesier 2000 francs a tongoli lisusu car lobi na buto a lobi komba mutu wana na tongo ba pesier 2000 francs a zui lisusu pano a tomboli tous derrière un tel. Makambo nyoso to bandai côté le mela lobby na pouvoir o eleki. Est-ce que to lobaki eleki? To makambo to lobaki ezali. Mais banzembo nyonso oyo ya ben sanité ya makasi penza koleka. Soki bokokanga e pona oyo ya lelo. Mais ba o eleka leka o biso to interpréter yango pe na ben sanité. Pourquoi bo arrêter ka ete? Pourquoi tozoko sa président de la République et to ko accompagner? To ko accompagner na motema mabe? Yoza journaliste oza pemeni ya président de la République. Oza journaliste oza pemeni ya bandeko tongo mosusu ba travailler na président de la République. Mais quelles sont les informations que vous amenez? Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, bienvenue à vous tous fidèles de AM TV. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci pour votre fidélité, confiance à cette chaîne et restez toujours branchés, restez toujours bétonnés, cimentés, scotchés à cette chaîne. Vous ne serez jamais déçus. Je suis votre servante Bibi Kapinga de tous les temps, de tous les jours. Mais aujourd'hui sur ce plateau, nous allons parler de quel sujet? Je sais que vous êtes vraiment beaucoup à vous poser des questions. Bolinga kama mission. Peut-être toujours répondre na 100% il y a deux mondes nabino, mais au moins toko marathon à 50, c'est déjà quelque chose de bien. Laissez-nous le temps. Nous allons peut-être répondre na 50% au etikali. Mais le leçon nanina loba concernant makambo belé penza ba sujet pe makambo ezotungisa mitema ya peuple congolais to pe ya ba congolais ebele o bazolanda biso. Lelo tozotala ba arrestation na mboka na biso ezoko si la moins valeur. Nous allons parler des arrestations dans notre pays avec facilité, sans considération et on peut appeler des arrestations volontaires sans contrôle. Pour remplir les sentiments de qui que ce soit. Question mark, je ne sais pas trop. Ce le belango dans le contexte, il y a kota la penza, bato ebele, nambo kanabiso, baza ko se poser pe ba question wana.
Baza ko se poser ba question ana na sens ya koluka koyeba nini pente zo sala ke ba arrestation ya mboka na biso deux fois ezo kende na hors loi. Il y a respect même ya moto, il y a considération ya moto. Et c'est de partout. Ezo qui peut ba échelle T. Non, on peut s'abiner exemple moi avec une petite vidéo. Moi la Bibi bato nyonso bazali informé to pe bato ba attendre tous informer à travers émission Oyo. J'avais perdu ma maman depuis le 1er septembre. Difficilement j'arrive peut-être à m'introduire encore à nouveau ou à reprendre le travail parce que ce n'est pas déjà facile pour moi. Bato belé peut-être peut-être qu'on s'est posé la question ndenge nini les cas qui oui ça s'est bien passé mais avec quelles conditions? Il y a Banzela na biso to les kaka. À passant dans rozonga na nous arrestation, il y a une interpellation, il y a la police routière na biso. La police routière, ozomona ke ceux qui battent l'émission na nzela, c'est comme si à Kanayo, à Lukayo na likambo, bowela na ye mwasi to mobali to pe alinga yo boya si je peux me mettre peut-être na place ya moi na mwasi. Donc, on a constaté que Moutumo Toé Banika tout de suite parce que tu as constaté peut-être Natché qui n'ont tenté et Zana nani erreur moro peut-être au sali routière. Mais aux hommes là que Moutoazo salo problème comme si boye banakala bozoa problème bo résoudra et angoté. Je sais pas comment dire ça en lingala. Un problème que vous n'avez pas arrivé à résoudre, ça fait très mal. Mauvais souvenir. Les jours de la sortie du corps de ma maman, arrêtés par la police bande verte, moi je les appelle comme ça parce que baza identifié. À chaque fois, nous regardons ou nous suivons Naba Radio, le général Kassongo Silvano, Aza côté les Mela, bavure policière, makambo nyo se so sala mamabe na nzela bato bazali ko dénoncer, mais non, c'était grave. Jusqu'à point que roulage, ce qui peut police à bande verte a arraché à longoli plaque et borotala na ba image place à keko bomba pas nani plaque wana. Mais entre-temps, il y avait des gens qui nous attendaient avec la photo les habits des mamans qu'on devait l'habiller na morgue. On explique même la police. S'il vous plaît, toku feli, bota la photo, bota la programme, bota la nani tout ça. Baboya Koyoka. Vous allez suivre d'abord ces images et puis nous allons revenir tout de suite. Alors, est-ce qu'il a fait quoi là? Je suis éprouvée. Je suis éprouvée dans la dixième. Attends, je vais te montrer. Je lui montre, je suis éprouvée là. Ma maman est morte. Oh, je devais te montrer, mais je te dis que je suis la fille du colonel. Ok? Là, je te filme, mais je vais te diffuser à la télé. Tu écoutes? Je vais te diffuser à la télé. Et je lui ai dit, je suis journaliste. Je vais lui filmer. Laissez-moi faire mon travail. Je vais te filmer aujourd'hui. Je suis en train de faire mon travail. On est en train de parler de ce travail. Je vais lui diffuser à la télé. Finaliser les madossiers, anakutia mbele pembeni. Wakati petite sœur yangu ndio alikuwa kuzola. Bila simama mbele pembeni, anza kusema brutalisation kutosha maplaki ndani ya gari. Nasikia mzee. On te donne personne. Tunafunga au mesemi kuna hapa. Et puis tu travailles. Tu travailles. Et ça, là, où est Masanga?
Olangwe Masanga, papa. Une personne qui réfléchit quand on te dit que je suis éprouvé. Tu ne vas pas arrêter une personne. Ok. Je vais te diffuser à la télé. Okay. Et voilà, vous avez donc la suivi. Ce que quand elle a déjà arrestation en Mboka na biso, na traitement na yango, on dirait problème. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste Koffi Olomide. Oh, bakanga ki lobby. Arrestation à Koffi Olomide. Et lobby c'est Mokili. Avec une vidéo en train d'humilier l'artiste. Mais déjà, les gens interprètent mal. Oh non, ils sont un artiste moko boye. Bato atindi bato wana bakende kokanga ye pona ye ayemba ki soki nze momoko boye aloba ki soki makambo boye soki makambo boye. Non mais moi je dirais que c'est faux. Non oloba ki eza lokuta eza ndenge ya bato na biso ya inspecteur. Là j'apprends que ça police ya parquet ne kendaki pour que kende kokanga l'artiste musicien. Mozo mona ke à chaque fois makambo wana ezo salama ba kondi bozo loba nini. Population OPB a binoté. Mais votre réaction en tant que de personnalité qui gère le pays, artiste musicien wana, quel que soit makambo nyoso bato ba koloba, toroki ko tiango na mopandi. Suivons d'abord cette vidéo de l'artiste. Est-ce que ça peut honorer le pays? Ça honore le pays. Admettons c'est que l'artiste a bandé koloba na katia vidéo wana pendant que bazo filmer. Donc bozana mutu akimi binoté mais bozo botolei ba téléphone un grand artiste de votre pays. Parmi des grands artistes de notre pays. Ça peut honorer qui? Personne. Ça peut honorer personne. Et ça, le papa nanga, ce qui va s'allier bongo. C'est-à-dire que yo ce qui oseki, papa na yo pe un jour bako sala e bongo. Parce que ce qui oseki, c'est parce qu'il n'a ne comélioté. N'engue na proverbe moko linga la balbaka libanga lizui chakunde ke kosekate. Donc azota la même renommée aux anango na mboka te, azota la même personnalité na yote na libanda tout ça, ce qui va tuba yo kango ekoko mandenge nini. Mais la personne préfère d'abord, premièrement, à remplir aux sentiments moté manaye, tokola kisaye. Et aujourd'hui, la personne devait interpeller ou aller à Keneko Funda pour qu'elle ait là, inspecteur au baye qui Nous allons encore suivre cette petite image. Et puis, nous en avons besoin d'intervention à Moutouna Moutou. Si tu veux aussi qu'on puisse faire une émission en duplex à travers tous ces sujets, au Toba arrestation à Batonio Sonakolobela, je serai là disponible. Suivons d'abord. Je le jure sur mes enfants. Pardon. Vous pouvez filmer, tu peux ça. Voilà. Donc, ezope ça passe. Quand on a que mboka nazo fana elembisa kanga même na kosala musala nazo sala. Ça fatigue. Tu te dis mais on est où là? Toké na arrestation ya Ndeko Eliezer. Arrestation ya Peter Tchani. Dans un moment que ceux qui va arrêter Batouana, ceux qui accueillent na prison, ne monté Mamoutouana et Kiti. Après 2 jours, mais prison wana eza lisusu na valeur te. Et cause la lisusu na valeur te parce que tozo mona que muto akangami prison kala to yeba ki po muto akoma kuna eza ki affaire. Mais le komi bakangio 2 jours pouf au commis la prison popé muto abima to yeba ki kezala ki affaire. Mais le komi bakangio ki osali 2 jours na prison 0 zala ki na parquet mais dis donc.
C'est quoi cette affaire? Ça fait mal. Ce sont des valeurs au Congolais Azoluka a retrouvé na kati na ye, na kati ya mboka na ye. Président de la République a prôné sur la corruption, a prôné Nicolas Bakambebele Penza. Le gouverneur de la ville également, Kinshasa Bopeto, ainsi de suite. Moromo na Congolais ye moro kaka. Aholobanini. Yom to robongisa Kongo. Ye moko azolia bambongo kuna biso to bongisela Kinshasa. Ozomona déjà mentalité ya moto ici kezali. Congolais azolela, tongo midi pourquoi? Moromona ba pesier 2000 francs à tomboli lisusu car lobi na buto a lobi komba mutu wana. Na tongo ba pesier 2000 francs azui lisusu pano a tomboli. Tous derrière un tel. Où allons-nous? Total a likambo arrestation ndeko Mike Mukebai. Lelo batu bazolobe nango lisusu te. Ce qui a mis le belakar likambo ndeko Mike Mukebai, batu ebele bakotelema. Afinga kabatu, asala gabo. Mais ata soki moto afinga kabatu. N'est-ce pas que ça na ndenge moko logique moko oyo balandelaka pour que bakanga moto. Est-ce que ça na punition moko te oyo epesa maka soki moto afingi moto? Punition en weza car moto qui est dans la prison, mais comment on va changer la personne? Comment nous allons changer la personne? Oui, nga batona ba fingi nga. Yo zuye bon OK na ye na funzi bozu mutongo bokange boche na prison. Lobi soki abimi ako changer non. Faut ko talisa moto. Mabe na ye nini asali pour que akoma wana. Ceux qui muto azo vivre na ba illusion. Eza tant musu c'est ça pour na lobela ki 15 millions. Tant que monsieur c'est ça pour na lobela ki moi c'est un tel té. Tant que monsieur c'est ça pour na moto mora bimi ozomona ke ezo peser penza te moto afundi na makambo bakangeli moto juste parce que moto babenga ki azali men. Ça fait peur. Ezo bangisa surtout bato tant mosusu bakokaka penza te kokende na makambuti na suka e bangisi bango. Wana bazu peur après bazongi sima. Toroloberaka likambo ba arrestation, total arrestation ndeko fils Mukoko, azali moko ya UDPS. Ata lelo bakoche libanda potant mosusu na conduite na ye, ba vérité azali koloba. Mais total arrestation ya fils Mukoko. Tomoni fils Mukoko bakangi ye mukolo ya marche, bakei na ye na kuna esika ya bureau ya ndeko le général Silvano Kasongo. Mais yoka oba kondi moko ba bengi pote azala nanu kuna asala 2 jours ata 3 jours voire même 4 jours. Donc mutu azondima bakanga mutu ya mona mutu wana avandi pendant 3 jours 4 jours et ça le plaisir et ça la passe. Donc moi je pensais peut-être que na kokanga fils Mukoko ezali kola qui ça peut-être que non tala kutu moto ayi de peste au salier boé. C'est-à-dire que bazali parti ils ont le pouvoir. Bongo combien de fois moto yo akouta na ekaka de nulle part. Yopé soki okena libanda tokosala obo. Mais tozo constater lelo ba arrestation et comment pour na kosala mingi plaisir na moto moko avandi azali mokonzi ya lobité ngai pona na yo kapena esengoti na motema moto wana ndenge ngai nazali komilobela ke na kati ya loi tolobaka ke batu nyonso bazali ndenge moko biso nyonso bako frapper biso ndenge moko mais lelo tozo constater ke ezali na bato bazali ba privilégié ezali na bato bazali ba privilégié c'est-à-dire que ye ndenge azali wana ye ata bakangi ye donc ye soki asali likambo ye pona bakanga ye ezana ba cérémonie ekoleka matin lokola soir. Une grande surprise. Tokei na point de presse ya ndeko fils Mukoko. Ndeko fils Mukoko retire ses propos Oya Lobaki concernant le DIRCAB du président de la République. Nini esali penza que fils Mukoko a retiré ba propos na paix avec facilité, rapidité.
Question mark. Makambo nyonso to bandai côté les mela lobby na pouvoir o eleki. Est-ce que to lobaki eleki? To makambo to lobaki ezali. Tant que tozomona ba arrestation o ezali ko salama, to lali to lamuki na tongo, arrestation moko esalemi. Motu nango to ebité, makolo nango to ebité, mais to monika ka moto na prison. Mokolo bakangi ndeko Mike Mukebai bato nyonso bazalaki wana babi oyo bakokende na procédure moko na ndeko Eliezer na Peter Chani. Textuellement ce qui s'est passé. Siko to lobake justice ata mutu normal boya kokina ko sala yango. To décision en justice ata mutu normal boya kokina ko comprendre yango. Parce que biso nyonso tito vanda ki ona bato bazalaki déjà ko murmurer ko lobela ke ndenge ko samba na e keiti na 15h to komi 16h lelo kaka akomona prison. Ba policier mosusu déjà bazalaki ko benga na bato ko lobake bokende na bino ye akotika là. Quel genre d'arrestation? Est-ce que to continuer ko loba to kanga minoko? Ceux qui ont le bio ça là, une émission na motomoko ya opposition à ça les critiques pour na pouvoir en place. Les deux ils sous permis. Au comment na téléphone no eko sonner à jamais. Le ko la nanu e sonaté. Pourquoi tout ça? Et pourtant ceux qui peuvent aux yeux moto azan à pouvoir à lobby nyon so koki ko loba critique na koki ko sala c'est normal ya ye koki ko leka mais ya b et koki ko leka te. Vous nous fatiguez le travail, on n'arrive plus à bien travailler. Lobby boloba qui était to lingi to sabo sa la biso mosala ya makambo ezolo kalamboka na makambo ezolo kalamboka si il faut to zana na ato za la peine à bête. Comment to ko zana na ato za na bête? Vous comprenez? Tolobeli likambo arrestation ya ndeko fils Mukoko. Tolobeli likambo ya arrestation ya ndeko Peter Chani. Likambo arrestation ya Mwanantsemi. Ya Joe Mindongala. Ya Frank Diongo. Ce que to revenir na lelo. C'est que ba Frank Diongo mosusu na pouvoir o barokangama. Ba Joe Mindongala mosusu na pouvoir o barokangama. Tokozala na ba jeko ko mulumba mosusu na pouvoir oyo. Po fils Mukoko aza déjà. Torozala ba Eliezer Tambwe mususu na pouvoir oyo parce que tozo constater que tolo bala bosolo nyonso to éviter ceux qui président de la République non azongi simate ata la pe côté kuna ndenge nini makambo ezali koleka to pena no basali rapporter mais tozo constater que arrestation wana ezozala kaka ndenge moko. Il faut tous investir encore à fond pour que to meka koye ben peu pourquoi l'arrestation wana et ça la makandenge wana to kuluka peut-être na molainyo soto kende to landela mais ce qui to bito telema na niveau ya censure oyo balobi kende ko l'artiste abimisi nzembo sans pour autant bango bayoka balekisi mais banzembo nyonso oyo ya ben sanité ya makasi penza koleka soki bokokanga epona oyo ya lelo mais ba oyo eleka leka o biso to interpréter yango pe na ba insanité. Pourquoi bo arrêter ka été? Pourquoi avant tout ces temps-là bokanga été? Ça fait très mal. Bana na biso lelo bazoyemba banzembo mosusu oyo ke soki omoko otali tu as même honte en fait de regarder l'enfant. Tu regardes et puis tu fais semblant de sourire. Mais au fin fond de toi, tu te dis oh mon Dieu, comment l'enfant peut chanter quelque chose de pareil? Ça fait mal, ben bon. Bande qu'on a biso bazan libanda ya mboka. Bon ça le rappelle parmi bateau yo, bo contribuera plus. Totali arrestation indéco artiste Kofi Olomide. Les lobbies sont trottés les matins au mosus to kolobake. Mais ndenge nini bakoki ko sala bongo. Bakei bazui motonanda konzire ba ebe sika vanda raté. Bon tozo exemple ya ndeko Ferrego là. Yé pas bakanga ka été.
arrestation na ye peza kaka lolenge moko na ndeko Mike Mukebai. Mais période où bakangaki balobi ki artiste wana yé na part na ya linga ki kaka fait rigoler là na prison. Il s'est passé quelque chose de comme ça. On doit se dire de vérité en face. Tant on ne commet lioté yo au milobelinga naza responsable. Comment baroko sa ngelo kwandengwana. Mais bozo mona ki atana ba artiste musicien bolingo ezate. Entre le politicien bolingo ezate. Entre nous, le journaliste, bolingo ezate. Moto nyonso alingi moto azwa likambo po ya loba omoni ya pusaki. Pourquoi? Entre nous, pe congolais, bolingo ezate. Pourquoi tozoko sa président de la République et toko accompagner? Toko accompagner na motema mabe? Yoza journaliste, oza pemeni ya président de la République. Oza journaliste, oza pemeni ya bandeko autant que va travailler à président de la République. Mais quelles sont les informations que vous amenez? Ce que moni mutoleki asala ki interview na ndeko Fayulu OK kuna yazala ka moto Fayulu. Et comme le Ramamba Wenge yazala moto JB yazala moto Wera. Lelo beaucoup ko diffuser pour na bino bolia. Mais bon en bozolia bozo sana ngoni. Ce n'est pas gentil. Faut travailler main dans la main. Comme le président de la République lui-même a fait appel aux opposants. Baya, va travailler ensemble naye. Ce qui n'est qu'au Fayulu, le bien côté la radicale, comme le père Étienne Le Feu, Étienne Tshisekedi. Où est notre problème? Tokozwa point de vue naye. Tochiango likolo à table, bato nyonso bazolanda biso, bazui pe point de vue naye bayoki. Président de la République, alinga zala ouvert na mutu nyonso. Eza point de vue naye. Et puis il n'a pas obligé. Moto na moto ayebi komba naye eza nini. Président de la République komba naye eza makambo nyonso zala iko marché te. Na pouvoir naye et marché. Biso pe ba journaliste makambo zeko marché te na pouvoir ya oeleki na pouvoir ya président Félix Tshisekedi to mona yango e marché yango nde lo sambo na biso. Mais ceux qui tokotika na ba division ya mike lokola mokolo mosusu na landi ndeko moko ya UDPS ozali koloba avec joie, j'étais même en deuil, je pourrais pas parler. Oui, ndeko wana na bimisa ke na kati ya parti au pouvoir. Parti les kaki na pouvoir na mabe na bango nyonso o biso tango mosusu to lobaka lobby. Mais lelo totikala jamais koyoka journaliste boye ba betie na parti wana pona parti wana etika ba journaliste nyonso basala mosala na bango. Et on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui doit parler à la place de qui. Toyebite. Mais au kola lola muki omoni moto azoloba tozoe basusu te porte-parole ezalaka nani dirigeant ezalaka nani pona nini parce que moto nyonso alingi azwa place ya moto autant moso asengeli. Ce n'est pas bon. Ça fait très mal. Ce qui mosala ekotambola lisusu te ndenge efalaki etambola okomona ke tokozala limité na makambo ebele penza. Nyonso elekaka biso to dénonçaka yango to mona na kati ya manifestation à la Moukan cameraman andeko Eliezer neti bakabola ekati kati to dénonça yango awa na plateau ya ma mission TV. Mais pourquoi pas nyonso o to komona si faut to dénoncer ba privilégié bazala na ba non privilégié? Non, c'est pas bon. Botika biso to sala mosala ndenge to moto akolakisa moto mosala na ye azalite. Chacun de nous a bien mosala nae penini azali ko sala na kati ya mosala nae. N'achetez pas de journalistes parce que dobi beaucoup za la trahi.
Ne rejetez pas non plus des journalistes parce que même après demain, il y a tant de choses pour revenir dans la raison et que trop tard, ce n'est pas bon. Tu parlais sur l'arrestation, tu as censure. Censure à moment ni penza ayoka kanzembo. Si photo zonga la sujet pour que tu clair. Na moment ni censure ayoka kanzembo. Bon, tant que censure ayoka kanzembo. Ata yoki makambo yemba mi ekoki ko za l'interpréter boye. Mais balobaka toujours que l'artiste c'est le seul ou la seule personne qui décode en fait ce qui a été écrit ou qui dessiné. Mais on constate, même na nzembo, biso tokoki ko interpréter, mais censure à monique ezanango bien. Banzembo ebele penza o toyoka, biso tolobi, mais nzembo neni eleki na censure. Et nous allons démontrer, dévoiler, dénoncer. Nyonso tozo mona na ngambo ya corruption, toko dénoncer yango. Po ndenge na l'exhibe ba image à début, mukolo a sorti accord ya maman na morgue. Na nzela to ala ko kenende to zaki interpeller na la police routière. Bomoni esika plaque et bimite. Siko soki na zaki na moi 10 000 francs na PCA, angaka longola plaque. Anga fungolela nga nzela lokola général azolekala. Pona nini parce que na sali volonté ya motema na yete o ezalaki corruption. Nde asali nini akati plaque alongoli yango. Soki na zala pe na makambo so so sala te na bité na telema awa. Nga pe na kene na funda ye. To kene na ye musika, musale baby bana na ndako boroliani. Mais ce qui peut être tika na concept wana a te na ko baby sele musala te mboka pe ezo kufa. Ndo mona ki roulage o azaki frappé na nzela ya Tchangu par président de la République le numéro 1 de la RDC. Mais ko sala quelque chose ertozo lobanga nazo telemela mingi bato bazo loba le président de la République ko accompagner yebo ko accompagner na motema mabebo vandi na mitema na bino. Oh bolingi bo comme ça président de la République lokola bien privé, propriété privée, moto pour sanate moto lobate. Non, ce n'est pas bon. On doit changer. Changement au président de la République azoloba ezate ke pona bateau baza pembeni na été non na bateau baza pembeni na ye président de la République a besoin de changement na bango changement wana ezokipete. Merci beaucoup et félicitations Andeko Jekoko Mulumba l'honorable depuis quelque part ceux qui azolanda biso topesio félicitations parce que bato ebele penza na Congo bazotuna Ndeko Jekoko Mulumba a interpellé topé a funda mokonzi ya aner na oya pouvoir elekaki akokoka est-ce que bakosamba na bakokanga e bango bato bazali na kati ya coalition mais au moins vous avez osé et simba te mais osé kosala likambo to mosusu bato ebele penza bazali na influence ya kosala yango te. Otali pe osali jugement na lobi que je pense que le moment est arrivé. Moment il y a état de droit. Na état de droit opposé problème na yo. Otali ndenge nini ozala ki juger, otali ndenge nini ozala ki traiter, nazala ki congolais, na kokai ko ki mboka na ngate, na tikala ko changer nationalité te, c'est-à-dire na ngena kene na mboka moko te pour kena kene ko se réfugier. Na ngena kene kene ko se faire soigner na zongi na mboka na nga. Mais lokola bo traita ki ngai boye mokonzi ya aner il faut azala interpeller ndeko afundi akepa bazuzi afundi afongoli dossier bato nyonso bazo seka balo akantie ko simba atika nae azo luka buzz. Nous allons chercher un moment pour tozoyer en interview même de loin. Toyeba quand même motivation na ye ezalaki nini. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tozo telemela likambo ba arrestation o ezali penza ko honorer mboka na biso te. Moto yebi esika vanda ka boyebi adresse na ye, un père de famille, une mère de famille, ba ko kangaye lokola shegala la kana balabala te. Faut ba kangaye avec honneur.
bakanga avec honneur, à se sentir pendant que dans un mboka nanga, ceux qui ba interpeller ngana eloko boye, c'est-à-dire vraiment dans zala qui na faute. Maintenant on besoin qu'on interpeller moto. Bino moko pe bo miché na faute et ça la pas si makasi. Surtout que nanga bona bino to ko revenir te pour que bino bozo faute ngana zo raison. Bozala ke belé ko landa biso de partout. C'était bien moi votre servante Bibi Kapinga. Le bela moqué, ba arrestation ya mboka na biso. Tant on na bosani artiste Robinho yé pas ala qui arrêté pas plus tard que quelques jours. Tant ça commis le bela Bibi Kapinga. Ba liste za penza molai so to to tanga onyo so to kosili sate. Bande ko ne mwana ntemi, bande ko belé penza. Mais bon, moqué o nazaki na pour que to partager na mokolo ya lelo dans cette petite analyse yango to lobeli. Etikali tokolobela sima tango moment penza ekopesa mela nazongi lisusu pona kopesa bino merci boza ebele bosala confiance dans ma mission TV 76 000 77 000 abonnés c'est pas peu merci encore une fois de plus merci à Derrick derrière la caméra merci à vous tous les abonnés fidèles de Am TV. Bon continuez à s'abonner, vous allez dessus. To côté les toujours ne te sarabino ma mission TV ezali li sonabino ici information ezali li sonabino ici information ezali lito inabino pona koyoka kolanda ici ezali pe komemela bino en temps réel. On se retrouve prochainement. Bye.